ngai Kuli Media eye. Kuli Media TV. Kuli Media TV. Kuli Media TV. Notre chaîne YouTube. Fan nyonso décor Ilonga. L'élève du maître Faustin Soukari Elombe. Bato nyonso bolinganga bino mite mesukaka. Bo s'abonner. Soki bo s'abonner na Kuli Media TV. Bo bando rater ngati. Kombo nani? Manto Antoinette. Antoinette. Tuzami bale pe Anto. Namoko sana poto Anto. Yep na Antunga Antoinette. Yo Antoinette eh? Papa tunda pesa ba komo. De fois ozana ni po epa na o. Grand frère, mato botami na maman mo tata moko. Yo za quantième? Ngana zalaki 5e na bango. Ba kufa kutu ba tanga zaki. Mais si on a comme la landai. Mais bat bazar matanga kuna na bumbu kuna yo c'est trouvé dans l'hôpital de. Na zao sa ba fièvre. Mais si on a sa fièvre hein. Na yo ka bienté. O wapi mbongo ngo. Mbongo ezate banda ka to sombo kisome. Ouais. Chance ka nzamba bolingo. Ndeko na moko côté ya tata Florence. Na mwana yeyo mwana kubenga mamalek nde bango babite à partir ya poto Antoine a se renseigné hôpital déjà direct poto. OK. Antoine se renseigné nda be Florence bokende na bumbu na kenge docteur mo ba docteur bazana ba traiter makasi. OK. Pe ba nini zo sale pa na ye. Siko papa botibina zali na mama bakufa. Donc papa général des fois akufa na mama na ye. Bakufa. Olobi bande ko mususu papa zaki na basi mi bale? Mi bale. Mais to landi ba image to moni bale ka des fois propre na ba parents na bino baza kuna wana baza ba ngote. Bana ba mama leki na. Donc place ba ole la des fois za pas mama leki. Pas maman, pas. Bato nyonso ba otala yo surtout mokonda mboka otala yo. Na ndenge ndeko na tiki to kucho na place à passe donc moi to zo minute belé ezate parce que c'est autorisé té message ni ko pesa na bato surtout ba otala yo bato ba se ba ba bote ba bonne professeur ba bote mingi na za bien za do ba pati na na obela siko makolo ba bifo na kota radio ko makolo pesa la passe et bon bambongo bozo o ba pesi bino na gouvernement ba sunjo na makolo te pa bana mama leki ba lobi bana mbongo te yeyo to sana sous forme de négligence même l'hôpital ezate biso okuta ki ba Kongo yo zana ni mama ngana za leke de fois to buta me papa moko oyeka pona matanga na yi pona matanga ya bonjour asuka to kutana kini autaki matadi akuta akitaka na bra Kongo na mbanza ngonde to kutana kana jour asuka ya ngwana dernière tour na bimo na zaki na kishasa ba bien voyager ki to kutana sunte ba rendez-vous to pesa ngaba promesse nyonso ekena wana mai de wa somo bakamtokana kite to satanda ki na nguti passe na mutema grand frère na ngato botani to kole sika moko na batia kishasa si tata batinde na ba Kongo siko yazo bya l'hôpital biso ozonga na biso za mbongo te ya tiki na bala bipango ezate bakanisa biso ya onde na ngati na luba na za ana ya muto to landela ye moi soin ko mbongo ezate fa kuta ka ya makolo ya onde na zaki na obusunga biso bakonza ko. OK donc petite sœur ya des fois oyeyo donc maman Antoinette boza Anto Azali Anto Bajak la bienvenue au Azoya moko aux États-Unis moi c'est Mariette ya balakona nayebi mère Anto malamu parce que azali ki propre oyo bande kulambila de fao pour des fois azaki na confiance na ndeko na ye oyo bande kulambila de fao kosalela de fao ma nyonso ezalaki mère Anto aza reconnu partout aza ma famille propre l'équipe propre ya de fao matumuna parce que baboti bango bazalaki 3 filles moko akufa yaya ya ba de fao oyo de fao alandaki akufa nde baye kotikala mibale Henriette aza na États-Unis na mère Anto nde baleki ya des fois mibale wana na bienvenue Lulendo Anto Bajaki
na Chirac oyo aza na Cameroun nde bandeko ya defao bango wana bao nyonso tozomona bango na TV baoleka wana bango bazali bana ya mama leki ya defao donc wana eza lopango ya mama leki ya badefao oya minene mibale wana bazali bana ya mama leki ya badefao donc bazali te ke o bandeko propre babotami na defao papa badefao azalaki na basi mibale mwasi ya liboso papa a defao akufa mama a defao akufa mwasi ya liboso abotaki 7 bana mwasi ya mibale abotaki 7 donc bazalaki 14 tango moko akufi batikali 13 na 13 o batikalaki lokola defao akufi awa siko batikali 12 po defao na famille na bango na pa na papa na mama babota bango 7 donc pasi makasi mère Antonde bomoni wana donc azobela vumanga mo pe nazalaki na hôpital mère Anto azobela makasi donc azokolela pasi nezaka kipo atikali libanda susi na yango wana pasi na yango wana po mutu azali kusunga ezalaki général defao na bandeko mosusu baza na poto bandeko ya Bulingomba toza na Chirac na kati na chambre awa la bibliothèque Chirac aza leki na ye propre même père même mère donc bato baza kolobaka biloko ya defao ebungi ngai simo na ye tofungoli chambre na bato tel biloko na ye eza intact bachapeau eza naza na 13 chapeau oyo eza bachapeau na ye toye kota bachaîne na ye ya nord ezali bachaîne na ye ya nord yango oyo chaîne na ye yango oyo babagi na ye yango oyo bamaneti yango oyo baversage to ezali eza na nombre soki ya 7 bachaussure na ye mpe ezali chaussure na ye sandale na ye ezali basapato na nyonso yango oyo azalaki nango awa na moko ya Cameroun c'est ça. Manto Antoinette. Tuza mibale pe Anto. Na moko za na poto ye kuna Antunga Antoinette. Yo Antoinette Papa tsinda pesa ba kwa. De fois ozana ne poa epa nao. Grand frère, mato botami na ye mama mo tata moko. Yo za 40e. Nga nazalaki 5e na bango. Bao bakufa kutu bonde tami zaki. Mais siko nga nakoma na landai. Mais bato bazala matanga kuna na bumbu kuna yo se trouvé na hôpital de. Nazao sa ba fièvre. Mais c'est bon, ça fièvre na yoka bien te. O wapi mbongo wangu. Mbongo ezate banda ka to somlo kisome. Ouais. Chance ka nzamba bolingo. Ndeko na moko côté ya tata Florence na mwana yeyo mwana obenga mamalek nde bango babite à partir ya poto Antoine a se renseigné hôpital déjà direct poto OK Antoine se renseigné nda be Florence bokende na bumbu na kenge docteur mo ba docteur bazana ba traiter ma case OK ba nini ezosala pa na ye siko papa botibino azali na mama bakufa donc papa général des fois akufa na mama na ye bakufa olobi bandeko mosusu papa azalaki na basi mibale mibale mais tolandi baimage tomoni baleka des fois propre na baparent na bino baza kuna wana baza bango te bana bana mama leki nanga donc place baolela des fois eza pa mama leki bato nyonso baotala yo surtout mokonzi ya mboka otala yo na ndenge ndeko na tiki tokuti na place à passe donc moi tozwa minute ebele eza te parce que eza autorisé te message nio okopesa na bato nyonso tu baotala yo bato batese bawaka mbote baboni bapesi baka mbote mingi naza bien zadoza bati naobela sikoyo makolo nde makolo babifo na kota radio po makolo mpe esalaka mpasi ebo bambongo bozo oyo bapesi bino na gouvernement basungi oyo na makolo te mpa bana mama leki balobi bana mbongo te
vie autosala sous forme ya négligence même l'hôpital ezate biso tokutaki bakongo yo za nani mama ngai naza leke de fois tokutami papa moko oyeka mpona matanga nayaki mpona matanga yaya ojour asuka tokutanaki nde autaki matadi akitaka na bra kongo na mbanzango nde tokutanaka na ejour asuka yango wana dernière tour na bimo nazalaki na kishasa babia voyageaki tokutana sute barendez-vous apesanga bapromese nyonso eke nango na mai dewa ya somo makambo tokaniaki te tosatandaki nango te mpasi na motema grand frère nanga tobotani tokola esika moko na batia ya kishasa si tata batinde na bakongo sikoyo ye azobia na hôpital biso kozonga na biso oza mbongo te ye atiki biso na balabala bipango eza te bakanisa biso yango nde nalingaki naloba naza ana yaya moko tolandela ye mwa soin siko mbongo eza te fa kotaka ya makolo yango nde nazalaki nango kosunga biso bakonza ok donc petite sœur ya defa oyeyo donc maman Antoinette boza anto azali anto bajacques na bienvenu azoya moko aza na États-Unis bamwasi Mariette ya bala kuna nayebi mare anto malamu parce que aza leki propre oyo abandaki kolambela defao po defao azalaki na confiance na ndeko na ye oyo abandaki kolambela defao kosalela defao makambo nyonso ezalaki mare anto aza reconnu partout aza ma famille propre leki propre ya defao matumona parce que baboti bango bazalaki 3 filles moko akufa yaya ya badefao oyo defao alandaki akufa nde baye kotikala mibale Henriette aza na États-Unis na mare anto nde baleki ya defao mibale wana na bienvenu Lulendo anto bajaki na Chirac oyo aza na Cameroun nde bandeko ya defao bango wana baoyo nyonso tozomona bango na TV baoleka wana bango bazali bana ya mama leki ya defao donc wana eza lopango ya mama leki ya badefao oyo ya minene mibale wana bazali bana ya mama leki ya badefao donc bazali te ke o bandeko propre babotami na defao papa badefao azalaki na basi mibale mwasi ya liboso papa ya defao akufa mama ya defao akufa mwasi ya liboso abotaki 7 bana mwasi ya mibale abotaki 7 donc bazalaki 14 ntango moko akufi batikali 13 na 13 o batikalaki lokola defao akufi awa siko batikali 12 po defao na famille na bango na pa na papa na mama ni babota bango 7 donc pasi makasi mère antonde bomoni wana donc azobela manga mo pe nazalaki na hôpital mère anto azobela makasi donc azokolela pasi nezaka kipo atikali libanda susi na yango wana pasi na yango wana po mutu azalaki kosunga ezalaki général defao na bandeko mosusu baza na poto. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.